Voilà, les lots ont un message. Tu es libino. Poto kabola makanisi. Oizakara makanisi tozo kabola. Ozarana patron na obozi tamulaï ozane ensemble. Un vendredi moko patron na apesio $500,000 au simbelaï. Mais to komi lundi oki patron na yo akufi. Okangi mute manambongo. Le jour corps ebima oki bazo be la bena na micro. Nani azana nyongo ya ndeko na biso afuta. Oki lisusu babeleli nani oyo ndeko na biso akina nyongo na ye to futa. Mais na mituna mibale wana nyonso wana yo na kati ozate. Yo basimbisa kiyo ozana nyongo te. Okupesa mbongo to okupesa mbongo te. Eza makanisi tozo kabola. Soki okupesa yebisa biso, soki okupesa pete yebisa biso. Non, piate. Nako répondre yo avec beaucoup de sincérité. Ce que ça qui $1000, nako remettre un bon wana. $100, nako remettre 2000, 5000 nako remettre. Mais au lobby motezali $500,000. $500,000 eza ebele. Sincèrement, na kozongisa te. Parce que son azongisi yango, le jour où il y a remise wana ya $500,000, ba membre ya famille, il y a illustre disparu, ils font de leur cœur ba olobaki o na vrai zoba. Parce que nzamba ko pambolo pekara na nzela wana. Ba Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cause à la chemin par lesquels Dieu veut te bénir et poser mongo ozongisi. Donc bref, na ozongisa te. Na opesa te so na pesi seke na okufa pauvre seke nzambe asalelanga nzela na pona zongo so na pesi seke na okufa pauvre mena ndo sunga bana na eba oyeba pete ezambunga na bango